TV eza pe ndako na ngai place na bandako leka to bandako zelaka non to c'est loko na biso mo boepo to zo attend ya koleka leka. Merci na bino bozwi libaku ya kolandanga osaka depuis merci na bino nyonso bozwi libaku ya kolandanga lelo na obeta masoloka ya mbeto. Merci nga déjà permission na bi papa lelo na ose émission santa boko permettre nga non problème les atesala na yo yango lelo na ina kanda makasi so bomoni déjà be latelo tant déjà na baluka na opesa mukongo bomona penza mama leo masola kitoko eza makasi ya osakana te bakoutrement ya boye bazwi wapi penza kande na oloba bazwi wapi lelo na ina kanda ba mama o ba miyeba teke bazar ba mama. Ba maman openza ba miyeba teke a mwasi alibala a mère de la famille ana mobali na ba lala ka basiba na chaque jour na butu. Comment est-ce que yo mama penza o ebi ke nonde na za boye mobali na nga na posa simbanga mobali na nga na posa na tikele libolo polele mobali na nga na posa na komise ba place o ya linga kawana oye bango kate o miyeba te. Maman lambi osali musala moi pourquoi yeba pe na muteza musala papa te ezala tour papa pasa musala OK pe na douche okoti osukoli bien osukoli libolo na yo bien okoti o matina mbeto olali moi si faut pesa ka posa to lati liputa moi kizo bazo bo pesa posa mais moi si opesa posa te ata na mbeto zo pesa posa te. Ata wapo zo pesa posa te. Moi ça pesa posa ndeni. Ata oza no journée mo bimana liputa no monsieur to komi na buto bike papa déjà ba 21h 22h. So a wuti libanda oya. Maman la tela papa sukola bien. O sukoli no bien. O kati no ba poali no sama peka. O dimni ba poala libolo ndambo ko kata nyoste ndambo kaka. O sukola ngo bien na ba shampoo bien. Na mai na yo sukolote moi parfum eau de parfumé ce qui eau de parfum de balobaka alors chose à bon de balobaka au bois qui moi parfum na kata mai au sukoli tant aussi so sukola au bongi sinzoto bien pakoli mafuta au teli sous parfum brossé tant on matana meto la ti robe de nuit moi ya climatiseur donc mais toi ma belle monana na se kuna kola te lote Ariambo ma yebisenga bi arrête atie na statine ya komi bonne nuit bon nyong la tisko li puta kandili puta na tolo na ese mama wa mo sali bala papi le fond d'autant nga uta musala o ya kucho likola mbetu fa kuto na robe de nuit sexy malgré tinde mais elle congé moi na 6 mois que congé et pas grande mère